Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresenteni bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino na oyo etali bongo président de la République Joseph Kabila Kabange. Lelo tokolobela bino na oyo etali bongo président de la République parce que boyokaki na mikolo elekaki bato balobaki makambo ndenge na ndenge. Ba mosusu balobi ete président Joseph Kabila azali malade, asali paralysie, pe ndenge ezali wana azali na Chine esika bazali kotraite ye. Ba mosusu balobi ete abeli liboma pe bazali na hôpital ya Munich na Allemagne esika bazali kotraite ye. Ba mosusu balobi akimi na Rwanda akei kobomba na kuna po ete makambo yeli ye ndongo. Ba mosusu balobi bazali kotraite na ba kisi ya bokoko na kuna na ngenga kati na Congo yango na ete balingi ete ke bato bayeba. Bandeko makambo elobamaki ndenge na ndenge. Me bandeko babolingo wana nyonso tu ezalaki mpona kolakisa ndenge nini bato oyo babenga batuba ba radio trottoir oyo bamesana koloba makambo ya bato oyo ezali ya solo te akoki kobotela yo likambo, bapesi likambo wana, bapesi yango moto, bapesi yango maboko, bapesi yango makolo pe babandi kotambusa yango likambo pe ezwi ampleur. Bandeko babolingo bino nyonso tu bomonaki ndenge nini président na biso Joseph Kabila abataki campagne na ye na ndenge ya bosembo nyonso. Na bandi ete bandeko babolingo soki totali na ba candidat nyonso tu na campagne électorale moto abataki campagne na ye na ndenge penza mipesaki corps et âme ezalaki bongo Joseph Kabila Kabange. Parce que Joseph Kabila Kabange tango azalaki kosala campagne na ye alekisaki ata ville moko te ke abosana loba ete bokote kuna na koleka te mpona boye atambolaki na coin nyonso ya Congo mpona komimonisa pe kosolola na bapepe mpona likambo etali campagne na ye. Alors tango campagne esilaki bino moko boyebi ke nzoto ezali nzoto. Esengaki ete président Joseph Kabila akende kopema. Tomonaka yango meme na poto wa mundele soki a travailler tango ezalaka ete bapesi congé mundele komona profiter na moment wana komona tamsu mundele ake na vacances. Alors bino bato bovandi na poto boyebisa biso soki mundele ake na vacances boza komona ye susu te. Nde na bolobi ete mundele aza komona na susu te ndenge nini donc aza kobela. Mais non, akei kopema ndenge moko pe na président na biso Joseph Kabila.
président Joseph Kabila akendeki kopema. Tango akei kopema, pona bato oyo bazanga ba makambo ya koloba. Ba internaute congolais oyo oyo Joseph Kabila to gouvernement ya lelo pesi congolais nyonso occasion. Azwa occasion ya kosala nyonso ndenge alingi. Lelo congolais azwi chance ya kokota meme na internet pona koloba makambo alingi. Chance ba pesaka bango te pendant 32 ans. Yango no moni congolais komi koma de tout et de rien. Balobi était Joseph Kabila beli liboma. Balobi était Joseph Kabila akimi na Chine, akei na Chine akoti aza hospitalisé kuna. Ba mosusu balobi azali en Allemagne bandeko. Tango balobaki était Joseph Kabila azali hospitalisé en Allemagne. Même biso moko tomekaki kotala lokola biso tozali en Munich. Toyeba esika nini yango Joseph Kabila aye na hôpital ya awa. Totikalaki jamais komona. Wana nyonso mpona kolakisa ete bato bazangi makambo ya kosala. Bato bazangi biloko ya koloba. Kaka ndenge toza komona bandeko. Oyo ndenge tozali koloba. Roger Bongo sezali neti koloka. Tala ke kozwa lisusu tata moko. O mutu moko azalaki soki moto ya sécurité. Asalaki na tango ya Mobutu. Un militaire. Azako pesa témoignage ono ndenge bazalaki kokata banzoto ya basi banini ba photo yango bazali kolakisa bandeko ba photo oyo makambo salama na Nigeria nde bazako yebisa biso botala ba preuve yongana tozali koloba bandeko boyo kakata mwa soni ba biloko musu bozali kosala bozali kosisa valeur ya ba congolais liti na bino depuis bo banda yango bozalaka na vérité te kaka kokosa mais bandeko soki kutu bino bato bozali kosala liti boza kokosa bato bazali kolanda bino o bazali kopesa bino maboko e bongo soki bokomi na Congo vérité nini penza bokokende koyebisa bango bandeko tomi tunaka soki kutu ezali ete boza kokosa monguna pona kolinga ko tromper vigilance na ye pona kolinga ko gagner lit tokoloba oui ça va baza na stratégie na bango mais ya bino stratégie ezali ndesko kozo kosa bato yo baza kolanda bino boko yebisa bango likambo bopesi bato espoir après na suka na yango bato wana baye kozwa déception baye komona ke makambo ngo ezalaki na lokuta bomoni ndenge esika bato baza kobaye bino bato baza komona ete bon est-ce que bino moko po boyebaka te bosi boyebi combien de têtes oyo bazalaki kopesa bino maboko oyo lelo basukoli maboko balingi sukolanda bino te bamoni ke bozali bato ya lokuta boyebi combien de têtes bosi boperdre oyo bato wana lelo bakomi kosupporter Joseph Kabila Kabange boyebi bango po bolingaka bayebisa bino vérité te bandeko ba bolingo tokoyebisa bino eloko moko bandeko oyebi na mokili balobaka ete moto soko okosi une fois bato ba remarquer yo okoki tango mosusu pe ko changer mais pona bato yo bandeko ekomi lokola maladie yangana tolobi ete bato nyonso tu oyo bautaki na tango ya Mobutu oyo basalaki na tango ya deuxième république ezala ba mobutiste ezala bana na bango ezali lokola maladie vaccin oyo bazwaka na tango ya deuxième république oyo lelo e batikala bango na nzoto ke lokuta ekoma lokola eloko moko lokola laisser passer oyo ke ata balobi ndenge nini jamais lokuta kokolongwa na likolo ya na kati ya mitema na bango po ete ezali eloko moko babetaka bango vaccin ya kobeta bandeko ba bolingo lelo Joseph Kabila ye wana ye en chair et en os azongi na mboka après avoir akendeki kopasser vacances na ye lelo bato babandaki kokoma koloba n'importe quoi bavandi nye batikali na soni pona kolakisa bino ete lokuta na bino ekomi kodepasser dose bato mosusu baza kokoka kodigere lokuta na bino te na ebandeli bamonaki yango normal mais siko bakomi kobaye bango moko bakomi koloba ete jamais tokotonga Congo na balokuta ya boye Joseph Kabila kende kopema pona zwa mwa repos muke
o aza kobela ba mosusu o aza na Chine o boye mais ye wana sikoa ye bato babandaki kokosa bavandi nie bazangi likambo koloba mais ba congolais boko kosa maboye ti wapi ezali mawa mingi ezali mawa soki tozali kokanisa ete tokotonga Kongo yango na balukuta boye bandeko tala meme na bakampagne na bango babattre campagne na bango kaka na lukuta yoka makambo Roger Lumbala bandaki koyebisa bato na moma ya campagne o soki Tshisekedi aleki bakopesa na famille nyoso $500 wane kozala neti fond de départ pour na famille nyoso te ba se retrouver bandeko botala bino moko bo banda komituna $500 ngo bango babande kolobake soki Tshisekedi aleki bakopesa na famille nyoso $500 bakozwa mbongo ngo wapi boyebi tozali combien na kati ya Congo babanda kopesa na famille moko $500 bomoni babattre même campagne na bango na ba mensonge yango na bomoni ete bato mususu bazalaki bazwaki neti kimpelekese bayoki $500 mutu mususu depuis abanda vina ina na mona $500 te alobi ana kovote kaka Tshisekedi babattre campagne na bango na ba mensonge yango na moni ete bato mususu bakanisaki ete soki Tshisekedi aleki $500 bandeko bomitunaka $500 ya wapi mama na Cédric kuto akufelaki mwana na ya mitumbaki akeiti epa Tshisekedi kokoma komi pa Tshisekedi apesi ba promesse notre kozwa charge ya makambo nyonso tu ya mwana na ndenge akufi ba nini après tokozwa pe charge na yo moko mama bandeko bakenda bazwa mwana ya mama wana bakenda kokunda mwana bandeko bakenda kokunda ye na hôpital ya na cimetière ya Kitambo alors que cimetière ya Kitambo ekangama depuis kala donc bakei kaka bakei batimoli libulu bango moko bakundi esika pe bakundaki bandeko zamba mama wana mokola kende kotala mwana na mama leli alobi no ba condition bokundeli mwana na ngai yango te tango radio Zoumel Milito tomboli mongongo tolobeli yango esali bato soni nde omoni ba combattant bakomi kosala makasi bakomi kosala ba cotisation oto tindeli mama na Cédric soki tolobelaka likambo yo te elingaki lekaka pe kaka boy soki pe mama na Cédric asalaka regrette na likambo ndenge bakundeli mwana naye elingaki lekaka kaka boy mama na Cédric lelo akomi kosenga balongola esika bakundaki mwana naye bakende kokunda esika malamu bandeko bozomona ndenge bato baza kosakana na ba vie humaine tozoyebisa bino bandeko babolingo tozali bato ya mabuma te lelo bakoma kokosela Joseph Kabila bamakambo ebele bango bato balobaki ete soki Tshisekedi aleki famille nyonso $500 mais tala sikoyo mama akufeli mwana na ye bazwi mwana na ye bake kobwaka ye na cimetière ya Kitambo mama azangi esika kovanda IDPS ezangi meme moyen ya kofutela mama oyo ndako lelo komi ke bakomi kosala kaka recours na ba diaspora pour batindelaka famille wana mbongo alors botu bomi tu na siko $500 oyo bango na campagne babetaki tolo balobaki bakopesa na famille nyonso na Congo soki balingaki bazwa mbongo wana wapi bozomona ndenge baza kosaka na bato ba campagne kaka ya tango ya deuxième république ya lokuta ya ba mensonge yango nde kaka baza komema yango ba peuple congolais il faut kofungola miso tozoyebisa bino ke Mobutu akufi me nani evre ya Mobutu eza korenie kaka na kati ya Tshisekedi lokuta na lokuta vérité eza te vraiment ezali mawa mingi bandeko ezali mawa lokola radio Zoumel Milito lobaki likambo ya mama na Cédric esali bango soni nde bakomi kosala ba cotisation pe baza kosala bandeko ekomi kaka bambongo ya balikukuma tokangisaki o €500 tosalaki boye bandeko ezali nde soni po radio Zoumel Milito lobaki yango soki tolobaka yango te bandeko ba cotisation elingaki esalama te mpona kolakisa ete ndenge nini Tshisekedi aza kosakana na peuple oh alingi peuple oh avant tout c'est le peuple kaka ya maloba asali ba campagne na kombo ya ba femme violée ba pesi ba mbongo banini mais akena est kuna ata kokende kotala ba femme violée yango bandeko po bomona lolenge bato bazali mais nzambe akobanda ko confondre bango kaka na balokuta na bango mama Rosalie na pesi yo maloba
Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi ete bilobila oyo babengi bongo tuba ekomi korenie mingi na kati na bato na poto, surtout na bato babengi bongo bakombatant. Ndeko il faut koyeba yango ete ebongi malamu soki moto aye koyebisa yo likambo pe alobi ete tala ndenge ezali wana président de la république Joseph Kabila likambo boye esalamaki basalaki boye tokeba po ete mikolo oyo bato bakomi koinvente makambo na kombo ya président de la république. Mais mingi bazali koyeba ete bazali kobosana ete basalaki avant ba campagne basalaki ba campagne d'intoxication pona koyebisa bato n'importe quoi. Mais bamoni teke nzambe ya confondre bango makambo na bango nyonso basalaki esimbi te. Balobaki n'importe quoi pona kombo ya Joseph Kabila. Basali ba makambo ndenge na ndenge. Mais nzambe ya confondre bango. Est-ce que bakonjwa maele te? Bandeko babolingo lokuta ya bato oyo. Bato mingi basi bakomi kolemba. Mais pona kolakisa ete Joseph Kabila azali kaka président ya Congo, balinga te, bamata bakita, babimisa mai ya miso, bakata bilamba basala ndenge balingi, mais oyo elobi nzambe ekotikala kaka ndenge wana. Yango na tango oyo nazali nano kosenga na papa Botamba betela biso nano loyembo oyo ezali kolakisa ete président na biso ya Congo ezali kaka Joseph Kabila po ete azali président oyo nzambe ya si ya pona elembo ya nzambe na kati ya mboka na biso. Ata bagangi ata balobi bakobimisa bamai ya miso, bakosala ndenge balingi, bakokata bilamba ta batikali bolumbu oyo elobi nzambe ekotikala kaka ndenge wana. Moto ya mokili ya kochange yango te. Yango na tango nazali kosenga na papa Botamba betela biso nano loyembo pona kolakisa ete président Joseph Kabila azali kaka président na biso ya kati ya Congo. Olinga te, ozali kaka moto oyo. Il faut yeba yango ete Joseph Kabila azali président na yo. Tanke ozali mwana ya Congo, yeba yango ete président Joseph Kabila azali président na yo. Ezala ta ba opposant bazali kosala makelele. Président Joseph Kabila azali président ya Etienne Tshisekedi. Président Joseph Kabila azali président ya Ngwanda. Président Joseph Kabila azali président ya ba opposant congolais nyonso. Balinga te azali likolo na bango. Papa Botamba, loyembo s'il vous plaît. Azali président Congo, batepe batolela ozonga. Kabila azali président Congo, batepe batolela ozonga. Ah papa, ah mama, bataba moni basi ya baba. Ah papa, ah mama, bataba moni basi ya baba. Kabila azali président ya Congo, bapeple bakolela osunga. Ah papa, ah mama, bakombata bamoni pasi ya baba.
azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bata bamoni basi ya baba ah papa ah mama bata bamoni basi ya baba Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osiliko bete la biso wana babenga kayango mbata ya misu bandeko. Ezali mbata ya misu bandeko. Oyebi mbata ya misu soki bayambisi yango ko bandeko. Ata ozali kosala neti obareke ya mbata wana bome. Tango bato ndenge bazali komona ozali ko beta misu bayebi ke ekoti yo. Olinga te. Yangana bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete président na biso Joseph Kabila azali en bonne santé bolanda bilobela te batuba ata bato bazali kosala makelele kolobaka n'importe quoi na ba internet bazali kobosa na ete président Joseph Kabila azali kaka président na bango bamata bakita lelo bino moko bomoni wana ndenge nini ba américain ba féliciter pouvoir ya Joseph Kabila balobi ete bandimi yango ba européen ndenge moko sikoyo ndenge ezali na bandeko Tshisekedi atikali kaka président oyo ndenge toyebisaki bino ete ndenge salaki prestation de serment na ye na se ya nzete ya manga kuna na limete akomi kosala ba jeune na ye ndenge balobaka ete tome Jerry oyo ba je ezalaka ete okomona Tom asali neti azomeka neti asala je moko epa Jerry po babanda kolanda na mbangu sima po babanda kosekisa bato mais Joseph Kabila asala comprendre ba je ya Tshisekedi yango wana omoni ete Tshisekedi ezolekela ye mpona nini Tshisekedi ayebisaki moto moko alobi ete mais nazo comprendre te ba jeo ngana bandai ko sala tango ya Mobutu bandai ko kota na mouvement wana mingi Mobutu bandai ko kwea na mouvement mais siko nazo comprendre te et pas ya mwana ya moke nazo meka ko sala e ba je nazo mona mwana ngoka ga lenda azo kota penza na kati na ba je na ngate zo lekela Tshisekedi yango na ete bandeko ozo mona kaka ndenge balobaka ete moto oya atanga un homme de droit botala bino moko ndenge nini un homme de droit azali kolinga kosala baje mais moto bazolo batanga te aza kopesa ye leson a partir ya silence na ye bandeko zolekela un homme de droit bandeko yango na tokomi komituna monde à l'inverse bato batanga oyo balobi ete bazoba diplôme ya minene na miso ya bato lelo makambo baza kosala bakomi ndire bato batanga te pe bato bakomi kokotela ba diplôme na bango badute yango na bandeko babolingo lelo ezalaki penza mokolo mpona koyebisa bino ete boyo moni bino moko ndenge bato balobaki batuba Joseph Kabila ye wana zongi na Congo lelo sikoyo bato babandaki koloba makelele esili baye lisusu na numero oyo bazali kokosa nini Joseph Kabila bandeki kopesa ordre po ete babomaka bato bakataka bango ba sex po bamemelaka ye makambo ya lokuta baza kozwa kaka bamakambo oyo Mobutu na bangwanda babandeki kosala na ntango ya deuxième république yango nde bazali koya kokosela mpo na Joseph Kabila na makambo ya lokuta baza koloba peke preuve à l'appui bandeko preuve à l'appui bafoto yango baza kolakisa bafoto oyo bato bakufa na Nigeria bibembe ya Nigeria oyo Roger Bongos amesana kotiela bato tango nyonso Roger Bongos akanisi ete bafoto nyonso to asalaka bamontage toyebi yango te bandeko boyebaka ete bozali ya kozinda nzambe atie bino contre mire pe
Radio Zumel 1000 totie bino contre mire. Ekomi moment oyo tokonguruta bino. Bolinga te. Yango wana na tango nazali koyebisa na bakongole tofungwa matozala mayele totika kokota na kati na baje ya bato oyo. Waite bamakambo bato bazali kosala ekomema eloko moko ya malunga na mboka na biso te. Tokozala kaka bato oyo tokotikala kaka bato ya sima. Na banzi ete soki to comprendre bamakambo oyo nyonso oyo ndenge tozali koloba na banzi moto akoki kolonga biso na kati na babozobo oyo akozala te. Bilobela ya bato oyo bandeko po mona ete politique yango baza kosala bandeko mbala ya liboso na mona bato bozali kosala na bango lite me bozali kokosa bango pe Congolais ekomi lokola business na ye. Lokola bamoni ete bashekula ekufa bamakambo ebele ekufa Congolais akomi kolinga kutu makambo eumelaka po soki kaka ye na likambo na ye bandeko tosangisa mbongo po tosala boye bandeko bakomisi yango lokola business. Bino bozokanisa ete bato baza na susi ya Congo nzoka nde ezali business bango kutu baza kolinga eumelaka po ete balukaka ndenge nini ya koshina bino malamu bandeko. Tomona mosika tozali lisusu bana mikete totala kaka bapasi nini obomona ki mpona koya na bapoto awa ke moto moko asungaka bino te apesa yo ata elikuta loba ete bon tala mbongo yango yo sangisa na mbongo ozali na yango mpo kende poto obundanaka na ndenge na yo me lelo bato mosusu bakomi kolinga koya kosala fortune na mikongo na bino. Tomonaka mosika ndeko oyo ekomi moma oyo tosangana tozala lisanga topesa na mayele po ete toyeba eloko nini tokosala po totonga mboka na biso. Tokeba na bilobela ezanga tina ekopesa biso rien. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bowiti kolanda na onyos tosili koyebisa bino bandeko bino moko bozwa mayele. Bato mosusu balobi ete bazali bato ya mayele batanga me bomituna bino bato yango ya mayele obolobi botanga mingi. Ntoma expliquer moto ya mayele akoki kondima bakosaka ye du jour au jour pe otikali kaka na kati ya cercle wana. Baza koyebisa bino ba makambu à la fin des comptes bozomona ete makambu yango ezali yango te. Mais moto ya mayele akosala nini? Moto ya mayele akoloba non nzelo nga nazali kolanda ezali yango te. Moko mona batata minene baza komibenga pe non nazali licencié doctorat boye mais tala ndenge baza kokosa bango. Tala ndenge baza kosakana na esprit na bango bandeko. Ngana koloba yango ete oyebi boye baka babiloko bozali kosala boza pe na bana o baboteme na bapoto un jour bana na bino bakotu na bino me papa pona nini obandaka kokosa na makambo boye bokanisa teke bana na bino baza bazoba un jour histoire ekotinda bango baposer bino ba question ata bokomi na banzete na maboko bakotu na bino babimi papa na mbula boye obandaka kokosa batu pourquoi ezali mawa mingi. Bozo mona teke Joseph Kabila azako bimakaka président moko oyo ke azali na sagesse mingi koleka bino bato boza koloba ete non atanga te ayebi loko te mais aza vraiment sage. Ba jeune soto bino boza kosala boza kolinga kokotisa na ba jeune bino mais boza ko retrouver kuna na kati ya ba jeune bino te yango na eloko eza kolekela bino bokomi ko inventer makambo abandaki ko boma batu bazalaki ko senga batu ba sex ba biloko kaka Mobutu bandaka ko sala na ngwana yango nde bokomi ko zo pona kolinga kokosa batu basutu basi ba yebi ezali makambo na bino ya lokuta ba invention na bino bo mesana ko sala. Batu mobimba bazanga makambu ya koloba kaka kokosa. Tala siko Joseph Kabila ye wana na kati ya Congo. Joseph Kabila zongi na Congo atamboli na Congo pe batu bamoni ye. Bomoni ndenge botikali na soni. Oye lobata mama Olive Lembe. Makambu te ko bokosa ka biso so bokende kuna te bobo biso mo ngai moko na keito moni en tout cas na lobi na bino vraiment ezali mawa mingi bandeko ba congolais vraiment nazo comprendre te ba congolais ngo bazolo ba te biso ba congolais ba tomaele mais boza ba tomaele te po bazo kosa bino lokola bana mike
bazokosa bino okomona tata munene mosusu baza kokosa eloko la mwana moke mpe avandi bandeko eza nango kaka babiloko oyo ndenge ngai nazolobake Mobutu avaccinaki bato lokuta na kati ya makila oyo etikala na makila ya bato baza kokomprendre te yango nomoni bamobutiste mingi baza kokontinue kaka na rythme ya kokosaka bato mais ezali mpasi mingi mpe mawa bandeko babolingo tokosenga na bino ete bakongole tolamuka tozala mayele totikala kaka na kati na lokuta te bamakambo bazali kolobaloba ya lokuta bandeko il faut à un moment donné bino moko bomitala bokotikala kaka bato oyo bazali kokosa bino na bamakambo ya lokuta nde mboko yango Kongo tokotonga yango bo bandeko tolobaka na bino ya solo soki Tshisekedi azwaki Kongo elingeke beba lisusu edinda lisusu na kati ya atendeke bazokosa Kongo eza le dernier mais soki Tshisekedi azwaki yango tolingaki tokita tolingaki toyeba ta position toza nango te lelo kutu bazolobaka toza na dernière position Joseph Kabila aza kosala makasi po ete tomata oui mais soki Tshisekedi azwaki yango tolingaki tokita lisusu bandeko po alingaki amemela biso basanse bato ya lokuta donc baescro balingaki bakita na Kongo ebele mais Dieu merci lelo oyo Joseph Kabila leki donc bato nyonso tout oyo ba virus ya mabe oyo Tshisekedi alingaka kotela biso na mboka batikali nano na libanda alors tokotala tomona ndenge Joseph Kabila kabange akomema misala na ye ya 5 chantier na ba mbula oyo topesi po ete mboka na biso ekende liboso bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangunga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli